Non, et qui poser problème, tout ce qui respire l'eau, l'éternel. Oui, combien de personnes peuvent avoir au bon lanzemboana pour n'en déconner soit bien. Biobi, nous surtout pour mes amis. Babi, tout ce qui respire l'eau, l'éternel. Donc, louange, et ça domaine, il y a mututu, ou qui koyemba. Mais adoration, des domaines, il y a beaucoup d'analys très sain. 2000 euros, tant que vous avez 2000 euros, vous avez un bon, vous avez un bon. Est-ce que vous avez dit si j'ai 2000 euros? Tiens, où est-ce que vous avez dit il faut que si j'ai si j'ai 2000 euros pour l'année. Merci Christian Dongala, éternel fond, tout bande la sujet, tout bande la tout réyo kango. Pour na confirmer réponse nanga. Le nom de ta famille dessus. 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2000 euros, viens prendre. Pour la Kolobanine, tous ont un souci, biso, basala nzambe, tous ont un souci à peuple. Tous ont un souci, yaba nzambe. Mutu aya na église à Pambolama, mutu aya na église à Zalamalamu, mutu aya na église pour na libota na Pambolama. Parce que biso pour monsieur Komani, soko ki ke balobi, par exemple, eloko boy, ce biso to tangi yango. Bino bo kanisa te ezaki mongo yebisanga isiko na tant to beta ba concert nana nde ko ba ototombe tokende ezanga beta na ba concert na ngamio surtout ngai na komi tunaka soki na utaka wapi ye okaka moninga mituna ye soki o utaka wapi ye mobali ya utaka na mabele akozonga se putulu ye mwasi ya utaki na mopanzi ye akozonga ko wapi wo Yesu wa utaka na lola bongo azonga ki na lola ngo ngai na utaki na mopanzi na Yesu na nzela ye kulusu lokola na utaki na Yesu na kozonga na lola wo yango likambo ya mwasi hebo mambo kawo. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. WS Prod présente une légende de la musique Congo afro, le seul et unique, Félix Wazekwa. Après avoir enchaîné les succès mondiaux, l'artiste revient délivrer un spectacle exceptionnel, dont lui seul et son orchestre Cultura PIV ont le secret. Des classiques comme la danse Fimbo,
Revenu plus récemment avec son tout nouveau titre Ça c'est quoi ça? L'artiste nous promet un spectacle d'anthologie unissant toutes les générations. La billetterie est déjà ouverte. Rendez-vous le 14 décembre. Je vous invite le 14 décembre à Adidas Arena. On va faire la fête ensemble. Il y aura beaucoup de surprises. Votre émission socioculturelle et je suis très heureux encore une fois dans ce nouveau numéro de savoir que Bozo les Mbabi sauté et grand merci en tout cas à l'équipe technique et Zawana au Four et au Moulin qui travaille pour faire à ce que vous ayez un travail de qualité. Grand merci également à vous tous qui nous suivez de partout. So Bozo va abonner, merci Nabino au cas où vous ne l'êtes pas, abonnez-vous et partagez au sein à ce que émission Nabino est Kende partout. On a un plaisir vraiment dans ce nouveau numéro de recevoir un chanteur de l'Éternel, la double casquette naïe, chanteur de l'Éternel, en même temps, au sein de l'Inanzambe, pasteur Azana Etonga Oyo, Yozoyamba, Bato Ebele. Moi je suis très heureux de le recevoir. Ça fait un bon moment tout ça le programme, tout le monde en a guetté, mais le lot quand même, Nzambe da pese biso souffle de vie, pese biso pe makasi. Tukutanina moto na Nzambe ike na moni de ibene lamba. Quelle est ça? Ike Baali. En tout cas, frère Ike, bonjour et bienvenue. Hein. Ouais, bonjour, merci Ndekojo, les journalistes. Na sepeli mingi lelo ko le kavma na kati ya media na yo. Soki po éviter que ezape na biso ba misu pe to sepela rato le kapepa na. Ne yo luka biso biso to luka kao. Justement. Donc mutu o aza moindre na mokilo azati. Donc mutu yo to aza utile. Ngolo baga ndingi uzaki na besoin ngana leka. Ngapi na bande pe ko sana besoin na l'équipe ya jo alobaka bien. D'abord, bon humour d'abord, comment te portes-tu et puis bonne santé et évangile. Oui, santé et évangile. Ngamo na nzoto pepele na ngolo nzambe ngebunge ndenge lelo batu to koma kobina et pona koloba ke nzamba so salama makambo ya minene et tonga na nzambe peso kende bien musa na nzambe peso kende bien ba étude peso kende bien business peso kende bien. Business peso kende bien. Bah te billet, bah t'allo, ça la biso plaisir. En tout cas, énormément plaisir. Bien tout botter la biso de partout. Toi bien c'est moi na. Y'a Moussali Nzambe, Ike Baali, Jimmy Chimana porte de la chapelle, partenaire privilégié de cette émission. Grand merci Nayo. Robsi TDS, il a été, il est, et il demeurera toujours crédible. Robsi, merci Nayo. Et Vinanga Alain Samouna, les guides de Switzerland. Big up place au Talangai. Na Binotu Bolina Rabiso. Grand merci au PDG Bobo Newman. Merci Nayo place aux Zolanda Biso na soutien Nayo. Et puis Moutouma Osoga Monica Elongi Nayo Azaya Osepela. Bon c'est quoi? Ouais wana malé. C'est quoi mon Dieu, qui plaisir déjà. Maître Bossisi quoi. Il y a madame n'a parlé. Non maman jolie. Samba Pambola Binovma. Ah Ikebali. Là, en fait, moi j'ai reçu un habitué de cette émission, un batteur de Churamboma, et c'est un cas analyste, mais dans Olinga quand même, dans Olinga en tant que serviteur de Dieu, avant que tout tracé parcours Nayo, Olinga Marno a illustré biso image moko, image hollandais et kumba biso, mais très rapidement dans Banto basé de Bakou, on a la biso lilo. Donc après non mon ango, image. Ok. À partir d'un moment de Toro, discuter parce que l'élo est faire couler beaucoup d'encre et de salive. C'est un sujet vraiment sensible et ceux qui m'ont côté mort en église et toucher à la sensibilité et belé. Avant que tu côté d'abord on a ligné d'abord bateau botalo lelo ko ba mitu na bofenya ike ba ngana bien ko bofenya bo mesa na bongo. Faire ike ba ali. Pona batu ba yibake moya bofenya. Soki yibani lelo bofenya. Eza non nini bofenya. Bofenya na loba ngo depuis kala temps na leka ki pa camarade na on ndeko Popol Mupasu là na loba ka ça fait 3 ans 4 ans na lekaka na loba ki etanga tu na ngai folk bino bobetaka musique o ya agwaya ngana obite ngana binga ngo folk te ngana binga ngo na origine parce que ngana botama na mboka biso binga ngo bofenya ya moni toujours bande konyo to ba yebinga za pembe na nga babenga nga bofenya kati na nkolo. Mais différence entre bofenya na emunenge. Mais ba différence ezali
par rapport à style ndenge zobetama kotala tout ça la munenge esobolo te esobolo eza kombo ya eloko ngo kotaka ezali yoka e munenge ezali danse ezaki danse moto ande ko baba to anda ko imba kala ba mikolo ba imba o tokole e munenge kotala siko esobolo pesa poa ezaki densité ezaki danse mais kombo pe ya groupe donc danse ezalaki créé na groupe esobolo pesa poa yango moyo bando obinda sobola mam donc lokota pata kusobola ebwana ezaki bongo lokota pata kusobola yango wana eloko wana o le bado bina lokota pata kusobola mais ebanda mais biso to betango depuis kala papa na ebité biso to betango ça fait baneni ngakutu tango yango ezobeta wana ngaku na côté sobolo te ngana na côté sobolo te ezobetama tango pe na ye na sobolo na bini yango pe ozokopa donc ça ba danse wa kala esobolo esobolo pesa esobolo eza danse eza style te ndenge moko na ba suede po bato bandolo bozo beta suede te suede eza style te suede muté bandi bo fenya te donc au moniteur autant na bo fenya au mona tant autant ba doyen na biso ya mboka na mboka te na oloba na Kinshasa ngata on a ki na Kinshasa doyen on akuta ki azobeta folklorique waza ina groupe na yimo na ndo sepe mingi zaki Iyoko apôtre Iyoko oyo yimba mokolo wana nde yenga na kuta ki azobeta folklorique ngana uti na mboka en même temps na yimba api na mboka nde basima mikona ko mona boketu premier bimi mais en même temps Iyoko banda obeta ba 8 bazalaki koto ba mabele lisi banani bazalaka donc pour la kolobaki folklorique ibodo pe zalaki oui ibodo izaki na kan ya côté ya fasa ibodo pe zalaki biso ngai tuzaki na mbonde Équateur tango skolo to kokanga mbonde Équateur nde na zui transfert na isobolo pe sa poa après na ko bongo la motema donc folklorique tant to beta ba style biso tu na kati ya Kinshasa tant to beta folklorique wana bo fenya to beta na biso bo fenya mais oye beta mana mboka ezaka bo fenya te tuzana elube tuzana ekusa o baba chwa ba beta kayango ozo comprendre tuzana ekusa tuzana elube tuzana ebele omonita ngoyo kaka bolimbisanga ezana ndenge kaka pona TikTok tukomo yoka nyoswe omona ga iloke leki boye losali boye omoni biloko siko neti nani wazobe petit na biso nani petit fali ouais so yuki yaza ne lube azana bo fenya mais azobete lube na kati voilà na sens wana on va laisser pas moto parce que tu peux les barres frère que na za mutu na ebio depuis za mutu uti na musique musika maintenant on a quand même avant to vendre na côté artistique na yo très rapidement nous avons un bref témoignage parce que à travers yo il y a plein de place à vendre à tout le monde on dirait vine souki mais yo ka par où yo toi tu es passé pour te voir non le na Paris boy nem ça mutu mo le rwana nga na komaka na komé mikidi première fois de côté non na 70 na comme au foike to ya mani après meminga na ka kotika ngati na noisi des grands na tika na loko mo parce que nazo mona ka foike ya bahumbu na foike ya poto rien à voir les jours et la nuit abi foike bo excusez-moi ba to bien foike ba ndako nyoko ma wana ba ndako nyoko ma foike oyo parfois ba ndako nguluma kotambola difficile il y a difficulté mais les lots foike a debout sur ses jambes foike a tambolé mikilebele foike a comment na foyer stable une femme et des enfants témoignage non rapidement par rapport à des comme au tala ngana yo oazomo on dirait comme na suka mais témoignage bien fortifié bolingwa motema nangaye bolingwa motema nangao bolingwa motema nanga Jésus bolingwa motema nangaye kolo Yesu ye kolo Yesu gogo kolo Yesu nanga ye kolo Yesu ye nazalaki na poto yaya holokoti nga yo Jésus nazalaki mosenge mbongo na ville holokoti nga yo Jésus
nga yo bambandaki komema nga na mokongo olokoti nga yo Jésus osokoli nga na makila na yo opakoli nga pe molimo na yo mokili mobimbe komi na posa na nga bayoka otie na motema ike bolingo na yo nakobosana kate kati na bomoi na nga yo okaka nkolo Yesu nalingaka yo yaka lolangolo tema fafe lolangolo tema Jésus lolangolo tema fafa papa webi tangu natalaka rétroviseur à vie nanga na ebisaka mutu moko ke omekata mbwa oyo aza na bomo eke lion oyo akufi Bible mutelobi nana okoki koconsidere nga na vie nana okoki kotala nga ike yango moni ntango nga natémoignaka na mawa te natémoignaka na mongongo ya makasi mpe natémoignaka na esengo parce natalaka esika nzambe alokoti nga nauti na lupango oyo bavandaka 500 personnes biso bando vanda 16 personnes na chambre et salon na biso 16 personnes na chambre et salon to sotaka ba grande sœur tala donc elingo lobaki soki papa zo sali kambu na chambre tozo yoka no to koli na insecte na makambo mabe donc na utenga na lupango oyo ki malédiction si malédiction batekaka diamba kuna batu ba cordonnerie musala tu ezaki na kati ya lupango wana eloko tozali nango tekaka pilote ya avion mais capitaine na masu azalaki ba directeur bazalaki mais sous la malédiction ba professeur ba école bazalaki sous la malédiction na ba licencié na kanisaka grand frère nanga moko a franchir niveau ya kokoma ti na ba licence grand frère wana bila aliboma oh simba toni papa derrière tout acte il y a un esprit omoni ndeko no so omoni azo miladiamba ndeko na yo aokende ko simba kisi il y a un esprit qui l'anime na ebisi yo grand frère wana akufa wapi nanda kwa train pona kolobake na uti na famille oyo ya limitation oui qu'on franchir elo omugote mais na mutu nanga nazaki ignorant nanda oloba nzamba linga ngate tala baninga nanga kitoko bambinga na biso papa baningo nga na nde ko envier bango même na classe bazali mayele lelo bana bon moité no yebisa mutu moko ko envier muninga na ote oza précieux papa ton le bana batu ya lokola de to so anobu na oyebisa osiko muta so landa biso na vie boki ko sala émission de mutu na mutu nyoso to boki ko sa musala moko mais ko envier muninga te parce que lobby ya mutu yebi yango te bato ba négliger kanga moi si moi boyanga papa na lingie na permanence Jésus wana ola l'église na ola la église papa ça paraît comme bizarre ngamona bimisa mwana ndoloba ça paraît comme bizarre mais il y a quelque chose de Dieu dedans qui est caché na oloba bwe na oloba bomo nyangeza lokwa liboke we bomba mina kacha liboke ka mama o alamba liboke nda yebi vinanga mama ya liboke za nzambe na oloba na batu bwe église batu emo bazo seka ngana kotambo mikina ngino ke bapoto na yika e passer mo bwe na proposer c'est quoi vous proposez c'est est-ce que vous avez na musala pour et le côté musala te ni c'est azaki a monangi pe quand même a monangi pe excès de courage on dit ce que le commander c'est na proposer na ebisie ke na anelaka on comprend makambo abilake ya blaguité c'est azaki na danger entre oui ou non parce que sur le oui à côté d'un risque qui ne risque rien à rien mais c'est à boudenga oui oh liba be ndengeni liba kala pona ye ngala memele malédiction mais papa il fallait soukabwe akobetela baninga na masolo baninga ne bakomo négliger linga kente soni kaka ndenga lobaki bongo e mukolo na uta ipoto tango nzamba tombolinga tona komi ko tambona ba mituka papa kaka bato bazali une église
Mokoto na lobi ah moi so aboya ngaye baninga wana ndem batala ki balobi ki asala erreur na vie. Beaucoup de personnes serango. Oh, to na tendenge ni. Oh, donc no ebisa yo ke papa na vinanga batu mingo bandegisa nga lo bakuma ko regete. Pona koloba nini? Mutu moko azolanda nga lelo na plateau oyo o azolanda émission oyo. Na oyebisa aussi longtemps na no kufite na bomoyi. Likia ke lobi bomoyi no ekobonga. Zala na kondima ke lobi eko changer. Nazaki l'homme sans diplôme. Na négligé. Lupango na biso place sozalaki. Pono si sa classe il faut sa mobile. Bana olongola bana kuna. Mutuma moni kaza na moyenne kokota na lupango wana te. Kuna diamba oyo ozwa. Papa. Soy kuna soda koti mundu ke tikala ka soda bimi apamba. Faut boya na ba ata 3 diru po bokanga ba mutu kuna boyo luka mutu moko. Monsieur boya na minduki e tikala. Papa c'est belé. Na isoki 37 na wenzali bolo na lupanga ba mongo. Wale zaki pa donc blague. Mais na oyebisa yo bandeko mwana so ake kuna pe na biso ya solo bana nyoso to bandeko va na quartier ata zaka mutambongo mwana mutambongo so aye kuna to melise diamba il faut baby say to ko baby samutu kende otuna nani ndeko na ngada ni Abel Bozi kende otuna Abel masana ngai wala masana ngai kende otuna e ndenge batu bana batambo bandeko yasoka ye kaka soko koti place wana olinga te okozwa momi donc virus moko ya mabe ezalaki wana mais na virus wana yesu abetanga tonga na ye alongolanga na virus wana ngayo nazaki mutu na ko sisa diplôme te lelo na Europe na koma gradué na mars na koma licencié pona kolobani zamba lokotaka mutu azangi tina apesi valeur to suka kana matatolite ki nzamba asalaki abikisa inga te apesi yo opportunité valoriser ce ko mutu na yo ya ona oyebisa mutu moko likia ato tanga na pasi yeba mukolo oyo promotion oyo kobima okama nzamba pambulo yo landinga accompagnant on a ngadi ngako accompagnant on a mélodie mélodie la ndisango mélodie la ndisango yeki na mélodie nanga mobali ya nanga Jésus obo ya nanga linga kanga mingi ya nanga Jésus nazala kana ya mosusu te ya nanga Jésus obo shilo mbomiane kiso okela kila njikolanse yeye kosende kumakanya mao kintane na David yeye bolongo tele ovasongila basusu ye okaga bomongo yo mago bomongo kijo nzakombia bamba emi kweta oga eminze morceau wana ya mélancolie ya fois ikeba ali na dedi on a position à guitare et aussi batté à moment en tout cas je souhaite la bienvenue au monde à notre bébé Eliel Joannis Ouzia. Soyez les bienvenus. Eliel Joannis Ouzia. En tout cas, sois le bienvenu au monde de notre bébé. Nous t'aimons beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions et surtout que Dieu te fasse du bien tout au long de ta vie. Et félicitations aux parents de notre bébé Eliel Joannis Ouzia, Adriel, papa Adriel, et puis na maman Olivia. Et en tout cas, bien de bonnes choses, que Dieu vous bénisse. Et puis na boss na te parents na bango, tonton Yann Omana, et puis na Cecilia Omana, on a parents à bébé na biso, à Tobota Masika. En tout cas, bien de bonnes choses, que Dieu vous bénisse. Et puis na yaya de yaya imbattable de ya maman na lela ndenge nini bien de bonnes choses on a des débuts nos morceaux wana ya moto na nzambe ikeba ali mais faut que avant que faut que a embrassé carrière wana na ndinga bonzambe
parce que aujourd'hui qui tant il y a quoi affronter puis groupe monsieur typique groupe folklorique monsieur sur la mondaine na groupe folklorique mondaine na yeba ki tant on a comment na sobolo pe sa poa na sobolo pe sa poa pe tango impact vimi mataki et comment qui na bande comme ça babaki non toko tiko boité il faut que pas boké tu premier et copé ya ki ya kune pas chuké bon apesi ya wayambombote parce que naïvement na yembeli ton ando imba na mokina folklorique ça vous mentir na une tonalité presque ndé mona boké tu premier donc pour na bango bande kwa commune ki ça ba yiki soki chuki a voyager na okikoya ko asime na voix na ye mais et au sala ki na bongo linanga dia motema na tikala ko kendete ndeko bongo na motema wana siko na département ya Bonzambe ya pe na ndeko oyo bako pe ya biso ya moko pe ya biso ba na mongo abima na temple wana simila pe frère Thomas Lokofe pourquoi tout le monde a pété une collaboration na ye une collaboration to sito imba nzembo moko illustre biso peut-être sincèrement on est na oui to sito imba nzembo moko ya kindesia pekato nkolo nze tagemie ndanga kikunaka ngoma wongo nkolo nze tagemie ndanga kimelaka ntoko male ye nkolo nze tagemie ndanga kiminaka bosina chuke lobeswe kolo nze tagemie mais ngana imba lobeswa 20 milana otolo temo kamyo webi lobeswe zani expliquez bato ba la biso ngana kamu kasi yango na zotuna webi lobeswe zani ebimi na Bonzambe lobeswe zali carte omoni biso to ando ko beta ekutango na moki na linga ko beta carte mingi biso ba mongo to ando bengango ekoto mbange donc nazaki muto azobeta ba ekoto mbange à part ekoto mbange to na lobesu carte ya komela ne biloko nga na lingaka so tellement na lingaka yango mingi to na bongo motema to na moni Yesu azu esika na place na nga na bike Yesu nga na bande ko linga obeta carte ya mbongo na ndo omela lotoko na ndo omela nini na ndo salabi mais yo talinga te wana olba na kimongo obenginga siko lelo yo zwa soin na nga nde na imba na kimongo wata no yemba wana na iba ni nante dalinea na bandi opesa ba condition na nga papa nga na bandi obeta na nga carte ya mbongo nga na zaki na nga damiste nga na zaki na nga mosengi ya mbongo na zaki momeli lotoko mais na obeta ka bambonda ba folklorique na ba matanga référence mais yo lobi na nga ike yaka na obizwa skovi na nga banguna na nga bayoka soni o babwakela nga malade pote nga na kufa nga zai muto nga babenga nga déjà kufa lobi ke ye a okufa wapi na monkoto po nga botami na village donc à partir mboka koya na nga na Kinshasa na yaka pona kolukate papa na nga yaki na nga na Kinshasa pona traitement po na bika parce banganga ya mboka bakokaka te pona ibisa mutu moko quelle que soit la durée de la nuit le soleil apparaîtra yango boni na lobaki na Nzambe ki na tiki nyoso kolo nze tangemie nangaki minaka bosina tuke lobeswe kolo nze tangemie milene otwandolo ko kamyo isakala ngbende kawa otwandolo ko kamye ye dimwana imbaki yango na 2008 eza na kati ya YouTube mutaoki kotala ngo abeti kaka pekato aoyoka OK tu vas passer maintenant on parle de confondre marambo belé ouais kobosa na tena zali parmi ba ndeko oya ba icône folklorique parce que tant so kanisanga na ko interpréter bango ngana ko interpréter bango te tande ozo dévancer maloba ngai te pona mutu musa ko vanda ko lobaki ata mususu azui maloba ya mokili atina makambo ya Nzambe non parce que biso pour monsieur komani soko kike balobi par exemple eloko boy so biso to tangi yango bino boka te ezaki mongo yebisa ngai siko
yep sanga siko na tant to beta ba concert nana ndé ko ba ototombe tokende ezanga beta na ba concert na ngamio surtout parce que mais le air fallait ça donc ça auto mais ça m'a bêté parce que langage ya ba mongo mais mabiso tokende mais ça la kana mutu toujours oyo afondaka kubo sanate ils a toujours na mutu afondaka beta na ba YouTube na ba nzembu na nga kala conseil na nga signé police okuyo kana lobi okitelo tema ototombe tokende di on a vu dans la live moro fallait salaki parmi banzembo qui a nzembo frère moro frère on a Canada je crois nzembo le côte sur la toile et ça lit vraiment tourné ça lit vraiment ça lit ma bébé et la musique artiste en na monipe artiste en question il a été honnête et reconnaissant à sa des vidéos à remercier Fally par rapport à œuvre mais ne qu'on a bien son habitude sur bidu bande rota bonzambe bolinga bo créer barrière entre biso na bidu c'est tout aura bekela monzambe mais est-ce que le fait à artiste Fally à valoriser œuvre moro ya mosali ya chanteur chrétien est-ce qu'il est posé problème il posé problème pour nani est-ce que pourquoi nous sommes bon on est les scandales non et qui poser problème tout ce qui respire l'eau l'éternel oui combien de personnes peut ba ki bongo la nzembo wana pour na ndeko na biso ayembiango Biobi nyo surtout pour mes amis. Babi tout ce qui respire l'eau l'éternel. Donc louange et ça domaine il y a mututu ou kiko yemba. Mais adoration des domaine il y a beaucoup d'analyse très sain. Donc des problèmes en wana. Et ça m'habite et ça coûte bien. Nzembo bimi et mati c'est bien parce que bon la mité manango. C'est mutamoni yango mabi wana ndenge na moi Nana nanga passer la vérité hein. Ah, je vous dis franchement parce que on dirait scandale, on dirait choqué batou mais t'es un scandale. Au contraire net personnellement. Nzembo en tout cas mon ami Coco de l'Asso Opéra, je te salue de là où tu nous suis. Moi personnellement, a découvert Nzembo car na live à Fally. Avant on a yebaki nanga ngote. C'est quoi ba découvrir on pour ce peu batou ba yo kango ba ope ba oluka malubana bango papa ya bana nani nzambe ba comprendre donc nakata mokili bon ngapi na bi mélodie na ngote te au fait na nango boye mais alors on a un studio moi casser ça moké oui on préparer single moko mon niveau ça moi c'est ça tout ce ko kabula net nzembo le rôle ya Kester Emene nzila velele na bien ngote ngana bien ngo baninga totamela mokile si baby totamela nane tobongola mitema ayemba pena ki tobongola mitema voilà nasuka nango azokumisa adorer kanzambe parce que le message est véhiculé dans Nzembo est-ce que les messages go déranger pe mutumo o yepo na ya bien na chanteur chrétien alors que le message wana yemba benzambe soki mutu amokili toki nani to ba profane ayta ngbiso to tangi misiki to yebi mot profane tout le baka mondaine vmate mais la musique profane exacte hein la musique proprement dite mot on a profane exact oui mais mutabimisa mot profane nani ezabisote mot profane et bima na catholique profane ya muto ayebite yokana muto ayebi lo tika yokana yebisa ou papa mot musique profane obi profane eza français mais musique profane mutabi ebima na catholique so lingi na expliquer vas-y. Voilà. Donc Isaki parmi ba prêtres au bande ko yemba na église to tangi yango na musique na inas. Parmi ba prêtre na histoire de la musique au bande ko yemba moko o ya préféré ka bima akende ko yembila mokili. Ne balobaki na yeke o ya botaka courage ya liboso ko bima ko betela mokili. Ne balobaki ke a profaner musique ba bengi yango musique profane. Et où tu pas congolais te. Congolais alinga ko joma kammi autour liboso. Et où tu pas congolais te moi musique profane même mindele ba yebi ke musique profane toko boya ngota toi na musique profane toi na musique religieuse ba binga religieuse biso de mutobeti côté au musique chrétienne est sima et elle liboso musique profane na musique religieuse on comprend papa et kasi bazo ba olanda ngati donc toi na musique profane na musique religieuse mi biso to betaka
ils ont un groupe religieuse, mais biso ce que tu me plus loin, tu as une musique chrétienne. Mais dans la logique, il y a un français, il tout, ils ont une musique profane, la musique religieuse. Parce que biso ce que tu as une amour religieuse, parce que religieuse, c'est le quoi mouta ou lukanzambe. Mais biso ce que tu as soit outa aya luki biso. Donc biso doba chrétien, il y a un ce que tu as musique chrétienne, musique ya bateau, il y a soit ka ko luka bango. On comprend ce qu'on est différent. Il est différent, papa. Si koyo, soki mutu ayembi la musique profane, musique nzambe. Neti ye muta fondé ango, ayembi ango. Ya problème à source. Et uti wapi? Est-ce maya mungu yoko bimisa maya molelo? Maya mungu emisaka, source ya mungu emisaka maya mungu. Yo ingolo baki, et ko pèse elote. Et ko pèse éducation, mais ko pèse sa vité. La bêtisité et coupé sa vité. Yamalonga ezate na profane. Et au pesa esengo et ko melisa masanga et ko lingisa basi abatu et ko misa mobulu bat bako bunda bambele ko katana. Kaboye ba pasteur rebelle na ba chanteur ba pasteur rebelle ba chanteur rebelle même ba rama ba musique ko bengi musique religieuse mais na suka na ngoyo ebi place suka. O monita ngana zo loba. Tanga na loba na émission. Na loba po amuta sepia na ngate. Eza na nzambo azwaka soin na nga. So monike sani na wanu wando tshela nga biloko. Obe virima na obanda ikubwa ko luka na be na luba na pete. Kata virima na o. Parce que l'élévation ya nzambe et utaka ni de l'Occident ni de l'Orient. Et utaka pa nzambe. Ingolo banini. Atape ndeke wana ne ba yemi nzembo na ebo. Ingolo bateke yango nde mute wo komisa epe lever libela. Ozo comprendre? Batubie babima. Est-ce pe asona mba papa mba yemba nzembo na bango. Mais babima ba ningi sa mokili. Papa papa yemba ngana matina. Na pese exemple. Na pese oui. Oui, na pese avec exemple lelo. Yo kanisi nzembo soki ya mutu sali succès. Est-ce que tu appartiens à musicien profane? Non, donc nzambe mutatombulaka. Donc nzambe mutatombulaka. Nzambe mutatombulaka. Message nyonso ndenge zo pesa ma. Place au combo ya nzambe eza prêcher. Bon quand même na motema ko fungama. To ya mbango na motema. To longo la séparation, mais source ka ngala bi problème ya source. Source inde mama likambo ya source papa. Ngala ko boya source ta. Nga mama likambo na vendre l'inde source. Si tu es d'accord avec moi, monsieur l'ingénieur éternel Christian Ndongala, éternel Vondo, c'est l'illustration image après tout discuter. Ça l'image ma seconde. Ok, pas de problème. Namou. Pas le nom de ta famille dessus. 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2000 euros, viens prendre. À remettre le dimanche. Éternel Vondo Christian Ndongala, merci beaucoup dans l'image. Moi j'ai reçu un batable de Churamboma à qui j'ai dit bien de bonnes choses pour sortir la bisso. Tout ça m'a limité par rapport à l'isolo, il y a 2000 euros au offrande. Et son des cloches venant de partout. Vous avez non seulement chantre, vous avez pasteur, vous avez il y a 2000 euros, il y a pasteur Joël Kabasele. Bato musu basa choqué, bato musu ils ont normal, na poche na binoté donc bazo payer ça beaucoup condamné bangote. Mais yo paye le lot dans ta peau, il y a pasteur en tant que pasteur. Chantre mais pasteur. Face à une telle situation. En tant que frère. En tant que frère, disons en tant que frère. Face à une situation pareille, c'est quoi ton avis? Ah, otuninga vie nanga. Mais batouana ba obeta libaku pour nani. Na ebité pourquoi ba obeta libaku? Ba beta libaku ta. Tant muta lobi ndenge wana. Bon, ngai kutune ngi pesa skolo, réponse en général. 2000 euros wana. Tant ba singa 2000 euros, be ba singa mbon, ba singa ngo pour nani. Est-ce que Hollandi si j'ai ba singa 2000 euros? Tiens, où est-ce que kasi il faut to ka si yo yebisanga yo kango bien o yebisanga si j'ai batin ba 5000 euros pour nani. Merci Christian Ndongala, éternel Vondo, to bande la sujet, to bande la to reyo kango. Pour na confirmer réponse nanga.
Tu as le nom de ta famille dessus. 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2000 euros, viens prendre. Alors bien, ce n'est pas une offrande. Ce n'est pas une offrande. C'est une sémence. C'est-à-dire déjà pour s'aimer. Pourquoi? Mais pour ta famille. Pour s'aimer pour ta famille. Si on a dit que la parole dans ce discours indirect. Mais pourquoi ils ont choqué les sous-sous? Il faut tous se placer dans le milieu. Pour la famille, ça parce que yo na tenu en tant que frère, en tant que pasteur, yo ya no biso. Mon problème est ça. Problème est ndambo. Mais ngana ngina conseiller peuple de Dieu. Ngana aucun ndambo. Moi na répondre que toi na kambala moi ça te mena répondre en général. Pour na ko na peuple de Dieu. Que Yesu pour na likamba lobiko. Ce que ça pour na lobiko na yo, na famille na yo. Bible lobi. Croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Nzamba beti sete et tango atindi bango binango bokende voyage kokende koteya alobi na bango bozwa eloko-te eska ba opesa bino vous avez reçu gratuitement, donnez-les gratuitement. Ngana oti campagne moko monene na Belgique mosala nzamba bimisaki mbongo bolimbisi na koloba kombo évangéliste Jean Kuntwala abimisi mbongo asali campagne. Mettons campagne ici. Mosala nzamba obeka ke botia offrande. Ozoa nanga papa. Ebele batu ba yaki wana soka lobaki bo ando pesa 1500 batu ba ngai batunda engaki ya ebele. Pona koloba nini? Tozala na souci biso basala nzambe, tozala na souci ya peuple. Tozala na souci ya bana nzambe. Mutu aya na église apambolama. Mutu aya na église azala malamu. Mutu aya na église pona libota na epambolama. Mais comme ngana oki suite na simate, moyevement na telema côté na ezate. Mais ngana lobike nous avons reçu gratuitement, il faut topé sango payer gratuitement. Ou ngana ngai ko pesa réponse place wana yango wana. Mais le lope quand même frère Ikeba Ali. Peuple de Dieu, quelque part à chaque fois que sujet mongo ils ont choqué batou ils ça là qui va te belé ba comme de moins en moins de confiance en Kende Liton et tonga ils ont diminué confiance dans oui, pourquoi c'est une épisode on a pas n'a pas de calcul 2000 euros ils l'équipe on a SMIC non l'équipe salaire mensuel l'équipe boina de kojo matopé au moins le problème na biso so boma bisoni tant mutazaki fanatique ya pasteur et tango aye ko kima église azuba déception a comme kota la ba erreur. La majorité à bateau ba osdo baké 2000 euros les kebele nini boso landi bango ce sont des blessés de guerre. Ba comme ça nini ko buka ba pasteur. Potenga la lubani na o conseiller peuple na nzambe. To longola molimo ya naïf. Yo vanda na poto. Wana pasteur non église. Mais azaka na prophète mona Kinshasa tindi la kembongo amatele na ngomba po na prière na mangengenge. Ah c'est là. Si vous bien au hôtel loko wana te bozo tala kaka oyo. C'est là nan c'est là. Tout ça non. Tout ça virgule. Nakoloba nini na français et puis c'est une fois voilà lingala. Nayoki diki. Nayoki mabanzo mwangai et sukusami. Donc na sukumi mabanzo na. Et sukumi mabanzo mwangai. Ils ont abandonné comme sous na poto. Azan église à Kendaka. Mais azan pe na prophète na Afrique oyo amatelaki mangengenge. Mais attention ni. On comprend. Il y a un lobby peuple na nzambe balongo na naïf. Parce que pasteur avandi pembe ino azakoba. Il y a okozo dim na ote. Il faut pesa dim otina na musika pour nzamba vanda na mangengenge. Bino bo tala makambo yo. Botala oyo mususu te pona biso posa na biso ezani peuple na nzambe bible lobi chrétien moyenge beni azali fidèle planté na église Yesu alobi soko yo kikuna bikama moko zo salima kokende te c'est confier
au moninga na préféraka na se confier na yo ndeko na ngani na omona oboye po na yebi ba défaut na o muto nga na yebite azaka soki musika soki combien de kilomètres comment nga na okopesa ye confiance ko le pasteur na nga o aza pembeni na ngai yango moni makambo wana nde ezoko causer tango koye atanga oya na poto ayebi ke déjà na musika batindela nga ba 20 000 euros etanga oya atanga obeta 2 000 euros batba obima te so copain li kanga dans yebi déjà que ça mon misano pona biso monde mto mesani si makambo wana ah ouais donc beaucoup de ça nguna makambo wana po ngai na yebi ndenge ba chrétien ezako ba chrétien te ba soi-disant chrétien ya moment na te qui dimanche na lobiki il faut que nous sommes plus que vainqueurs. Délivrance na ezo dépendre na décision ya kotika mabe. Délivrance na ezo dépendre na ofuta mbongo te. Ngayo moni ndengo zala komona ngana. Tango moni ngana nde na komilelo. Eza kozwa décision ya kotika mabe. Nzamba lobi na Josué. Mon serviteur Moïse est mort. Prends courage. Lève-toi, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Sois fidèle devant moi. Qu'est-ce que la livre de la loi? Ne solienne point de ta bouche. Médite les jours. Mais pourquoi pas l'ensemble de Bazo Lukamakamususu? Ne si que la Bible est claire. Et tant que tu vivras, ni ne tiendra devant toi. Papa, ce makamone est comme il a ôté. Mais ça là, ni checking. Ya vina yo. Ça là checking. Yo zo préféré zo sama kama mabe tant malédiction zo yela yo si malango komi koluka otinda mongo place boye o pesa 2 000 euros na église pour na nzamba okangolo non o mona pe tant suma la duane olongwa te na bengi na peuple nzambe o azolandanga lelo mutu yo zolandanga bongola motema parce que temps eza mauvais kolanda distraction na te o balobaki ba pesa ki 1000 eza distraction yo kanga mandi na nzambe Kebali, on a tu vas avancer na biso, tu qui na biso lentement sur moi, mais na bande kobile ou basota la olelo quand même. Na olinga. Oui, éclaircir biso na point haut. Est-ce que chantre de l'Éternel nion sur l'îlot, il faut assez reconvertir en pasteur. Si on a bien dans tanga awa, vous êtes belé, vous êtes pena molongo. Kutanga bango te. Vous êtes pena molongo. Et ça, c'est une tendance, c'est une vocation, ou bien qui pasteur ils offrent bien par rapport à l'Oyembo. Na bandi na liboso na okiko kendo pesa na témoignage ya mutu musuti sana lekepa nanga. Vas-y. Nga na pasteur te. On est tonga au kambare tonga. Yo kaka cité nazo sala fonction. Nana office, na travail ya pasteur. Mais je suis pas pasteur. Moi je suis un évangéliste. Et évangéliste c'est na komaki. Exactement, on a commis à 6 ans, on a yébani. Vous jouez avec les mots évangéliste, pasteur, docteur, diacre, on a 5 ministères. Ne jouez pas avec les mots. Il y a un papa. Vas-y. Nazalaki évangéliste avant na yébana. Nazaki évangéliste avant na yébana. Na yo yemba nzembo premier album nanga. Okomona likambo angulu ba komi évangéliste ikeba ali David. Et ce mutamoninga le na oteya na se convertir te na bande ko sala ngo depuis kala mais pour na ko bâtir église eza appel o nzamba lobi nga ike le moment est venu il faut que tu fais comme ça pour sauver mes peuples o comprendre nga donc pour na ko lubaki mwana na nzambe akoza la batumsu akoza la ayemba kata ke frère mais azakalia na ministère o nzamba tiaye na kati to babota maka ministre de Dieu on est communauté yora selon na mona communauté retraite na bino revige na oyembe éternellement te dans son nazo retraite bon bino tangu batu yo surtout baso koma ba journaliste batu yo tu te papa attention ba journaliste c'est la confusion batu tu ba koma batu ba konifwati batu yo tu ba koma ba tiktoker on les a vague batu yo tu ba koma ba restaurant les a vague molimo te na lobi oyebi na koma milimo jo ana Saint-Denis tous alia oui to comme na combien de salons de coiffure tout bandé liboso na moko on a concurrence loyale mais yango ce qu'on a yebisi tokei to ngona salon de coiffure tokei na webi combien to comme na combien de maquillés ça
oyebi tokomi na combien de restaurants oyebi tokomi na combien de restaurants tu as mis ça santé maman Brigitte mais na zo expliquer yo pona koloba nini ebele wana nyonso tu bokipe yango te mais bozo tela ka ba église oyebi combien de banganda oyo bino bobetaka chaque samedi yo te limbisanga nde na tio lisapi oyo mokili ezobeta chaque samedi otokutana kuna tobeta banganda wana boolobela yango te bawenzi wana boolobela yango te mais boolobelaka église pardon na réponse wana kutu boko lilo na ozongisa réponse kuna te donc botonda na bino esa elote eza mabe te yesu alobi botika ivre na bleu ekola do bandunda basende na bandunda bi ekola tango le moisson mokonza moisson koya tango bando kata akuzwa ya malamu akuzwa ya mabe asaini abwaki yango na tiango na moto eza problème na bino te et y a un problème ya ba tiktoker na ba tiktokeuse te o passer moi salibo etalio tiktokeuse te longola bilama na onengo longolaka tikala bolumbu ndongo lukaka ba bezi na yo tikala bolumbu na ba bezi na yo tanga ba kombo ya batamokili tanga ba kombo ya ba orchestre na bino botangaka ba groupe na bino botonga etali bino te to bando kotinda ba moto etali tiktokiste o passer moi ça qui o changer de arme boy papa na ebiso déjà ngai soko lamba kana sani moko lingo pimela nga mibukela yango bien avant parce que nganzambe ndazwa ka soin na nga on a problème na tiktokiste moko tonin rien du tout nga très gentil. Oh madame miniature. Oh papa. Oh mata. Wana kasi ba osala ki ba vérité o bombama. Batu nyo to mokili ba yoka. Kasi bilo no msuyo kasi bombama bi majur wana. Ngala zani lo. Eso kana yote. Ba bi sana ya mère. Ba sina cousine of mère. Fanda na. Ba tiena yepe. Fanda na. Ti ka domaine wana pardon. Ngala lo. Tote na biso ka. Ngala zolo ba dikambo liloba. Otuninga bien. Vas-y. Na obi makambu ya nzambe eza sacré. Etali ba tiktoker na ba tiktokese te. Omona ebiso yoko moko. Tanga na oloba boy. Na oloba. Attaque un homme de Dieu. Na oyeba nazo ko asime makambu na oloba. Ozo copain. Tala. Nzamba lobiso ko toucher mosali nanga. Mwana nanga. Ya loko simi plinel ya nzambe nakamwaka musala nzambe mutakoseli makambo aye kofinga ye pe mutu ana zokoba jo national ba vérité mutu a osé te parce na yebe sika na lalaka na yebi ne na tambolaka. Il y a des alliances et des alliances. Il y a des alliances. Comment on a dit na tambola botenguli bataille wana zo tambola te. Na tika nyonso po na ye. Na mikaba. O nga na senga kapesaka. Nous va révéler à la Paris va passer toujours par les années. Namoni maman Micheline Chabani ayaki bozalaki na bien. Namoni la sœur Laure Mbongo bozalaki ozalaka na ye. Namoni mon frère Emmanuel. Frère Emmanuel Musongo bozalaki. Doit nous bien bon passer ba oza toujours na bango. Po nga na sana bien. Soko lingi ozana ba tout ça la humble. Ko ça orgueillité. So oza orgueillé et simbate. Au moins même ngani na abo. Magé humilité nanga. So na moni semence orgueil pa na yo. To kabwani toke malot na Abraham yo zwanzela na yo ngana zwanzela na nga ngeza kabongo preke bali shit wana betela kabiso wana za natation intimidation ka rato spectacle eza spectacle on a bilo ratwa moto bilo revoloko bilo revenu so aigola yo ko bilo wana na gloire à Dieu parce que tant on azaki na mokili yo ebinga tant on obeta na mokili na ndo obeta shit te nanda obina te nanda oyemba na obatela ki handicap nanga po batba mu nanga te lokwa nanda okata image awa na vani na kiti na oyemba mais tant on a kati na nkolo na comprendre que
état physique oyo nzambe atiaki nga ezalaki mpo ya motu moko abongola motema nde yango omoni nazwaki décision ntango nayembaka namona bato batemi liboso na nga te namona basi ya kitoko bavandi te mibale ya kitoko te namonaka veste nalati te parce que oyo nalati eza cause na ye nde nazwi yango nabaluka na mabele mpo nakanisaka esika na wuti ntango naolinga nabina nasote koleka yo nabina nasepelisa nzambe naokoka te namibwakika na mabele raison na nga namibwaka na mabele yango wana faut étudier rapide terrain msoko koya beaucoup placement mabe na koya place mususu beton mabo na koya pa pasteur asimba mutu atala bona tout à béton te parce que nazalaka est-ce que bango que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache. Papa na lobi français ngo bien. Si. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Employons bien, na ba liaison sur kitoko. Na mutu kitoko. On comprend dango hein? Tout à fait. Ah, na ba préposition. Na ba adverbe. Frère qui va Papa, ko sagana iki ona lobi oko sagana ya lelo. Na ibi makambo mutu ekoli na tangi. Na ko sengolo moko ya nga so na mi chantre à part VAR. Tout ça, là, 5 coups de pénalty. N'a pas proposé aux artistes ou interprété blanc. Non, na mon artiste monté au TPT nzembo na. To kimba pénalty. Na ko interprété jamais. Le yo interprété que Thomas loko fêté. Té na bi na ko interprété té. So na interprété so gi ba senga na église na robeta. Boy Thomas loko fait. Na bi na ko interprété té. Ah donc to té. Na oté amena ko interprété mutu té. Do boy na yo. Na bo interprété. Ah oui qui va mi. Oui biso ba mo kito ki na biso. Pour nous retrouver à so télé bois, il n'est sans problème. Mais that's go yo. Faut que quand on entend oui, il n'a pas interprété ah non. Nous c'est partout. Que ça ndonga lo comprendre. Tout le monde a ce côté na biso. Nous c'est partout. Bande rebatalo lelo. Ba tenir nini na ba programme na yo parce que yo ozara tout le temps na studio. Ozara matéya, ozo kende classe ozo tanga. Ozo pe na studio ozo travailler. Et le projet nini autorisé. Na studio la travailler ni. On a artiste. Ah OK. On a toujours tu accompagnes des gens. Ouais. Oui, on a raison. Gloire à Dieu. Donc pour na kolobaki année prochaine na mai rendez-vous moko to okuta na Blam Nil. Le gymnase voilà. Depuis 2008. Depuis 2008. Na on a betité à Paris. Première fois na obeta yango wana. To ya oyemba banzembo lokwa likambo ngulu. Bolingwa motema. Kinde CAP kato. Likambo ya mwasi e boma mboka. Kasi yozo lo ba. Oui bien ngoti. Kumbaka ngo. Sango au métier de likambo mwasi ozo sang. Ya sala bandamu nango. Naimba likambo ya mwa. Là. Ngai na komi tunaka soki na utaka wapi ye okaka moninga mituna ye soki o utaka wapi ye mobali ya utaka na mabele akozonga se putulu ye mwasi ya utaki na mopanzi ye akozonga ko wapi wo Yesu wa utaka na lola bongo azonga ki na lola ngo ngai na utaki na mopanzi na Yesu na nzela ye kulusu lokola na utaki na Yesu na kozonga na lola wo yango likambo ya mwasi hebo mambo kawo likambo ya mwasi hebo mambo kawo na continue soki adali akimbuma ezalaki bosoba na yete pona mwasi oyo Yesu atelaki ye pembeni ye pona mwasi oyo Nzamba atelaki ye pembeni ye botawu ya mobali ye ezalaka se na mwasi ye botawu ya ba président ezalaka se na mwasi ye joueur wana akomi korate ba pernati ezalaka se na mwasi ye député bache miniature ezalaka se na mwasi ye musicien wana azwi miniature ezalaka se na mwasi ye
yango Samson ayebisaki Delila sekele ya suki na ye alimbola ki sambole ya mafuta mwanzo yo yememaki ye kino na suka ye atumba bilanga birmanyo yango likambo ya mwasi ye yebo mambo kawo na suki kawana papa likambo mwasi yo so batu balingi bazwango intégralité tokokutana na Blanc Nil en tout cas na gymnase wana na ki toza la wana biso moto ça parce que biso c'est la famille quoi na epi ki mamuto ekende kitoko bani batalo le ba retenir nini puis on des annoncer nga OK peuple na Nzambe ba on tu bolandinga kat ni sika oyo o na yaki koloba kat ni sika oyo na invitation na ngai rien que la vérité Bible lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et Bible lobi dans la détresse batindela ki bango mbongo te. Western Union et à la quitter. TikTok et à la quitter. Western Union et à la quitter. Tap et à la quitter. Mais Bible lobi batindela ki bango liloba bikisaki. Soko kondi mama lobo na lobi lelo. Nzamba ko bikiso na kombo na Yesu Masia. Likia na vie na yo yeba kozalaka spécial parce que uta na mabele muto zo mona zo régner au sala succès ana mbongo yepa uta na mabele lokola yo na nzoto na yo diama e uta na nzoto na yo coltan ba iPhone yo zo ko envier e uta na nzoto na yo likia nzamba opambola o na kombo na Yesu Masia. Amen. Tout est bien qui finit bien. Éternel, Vondo Christian Nongala, merci beaucoup pour le travail que tu ne cesses d'abattre pour l'avancement de cette émission. Frère Ikeba Ali, quand même, aux appels de bateau, il y a eu un appel de moni, passage na obo, mon mot, ça va bien. Donc, on a tout le temps un peu de baveux, ma mère veut déjà, bandakia. Ah, mère veut, nande kunangai, Peggy, mère veut, passer Bikina Paul, mère veut, na madame Nanga Fallon, Bali, et l'ongona ba nanga surtout. Merveille na JCS, Jésus-Christ c'est ma solution. Centre des adorateurs. Rendez-vous des adorateurs dimanche. Zamba Pambola Bino. Et merci Penayo, Merveille, Nayo Joe, Pena bébé Nayo. Na madame Merveille, na sepeli mingifma. Merveille na bande konyo surtout. Tout le monde a moni ba on a entré à Saint-Denis tant on a au quota na émission Zamba Pambola Bino surtout na kombo na Yesu Masia na bosanité apôtre Pierrot Lama na colonne Merveille na bande konyo surtout y a assemblée des saints na mboka ya colonne na bosanité olekela nkemo fwa kombolo kombola kokulela nkimone laji na bosanité lokila lokondo et fala mpekato nzamba lola apambola yo meilleure vie elongo na couple Zoé Bokanya Maman Janine Bokanya meilleure vie na son excellence ministre Giluando Mboyo elongo na Maman Deborah Loando nzamba pambola bino. En tout cas excellence Giluando Mboyo. Ce pays photo féliciter pour nous ça la nature parcours tout le monde stade kitoko tout le monde école malonga so muto ça le loro bien de ces photos tout accompagner yango amen ne singa na yebi na personnellement te na mona ka mambo ça la na mboka na biso kuna en tout cas aza muto ko encourager amen amen na bonzambe tout ça se pena lo sambo puis on est sur la yo isara na ona loyembo uzwaka moto pamba otomboli ye na miswa banguna na ye Zambe nanga kopesa nga mokongo te o kokangela nga motema te o naza na posa na yo elombe mobali o ata na ntango ya pasi bambonge pe minyoko ngai namona nano te obwaka moyenge beni kota likambo ya joma tope kolona bikamwa ye ngai namona nano te obwaka moyenge beni
jinga ngai nkolo bomba biso Yesu nangolu na yo yo kufela kibiso nzambalo la totondi yo obadaki na biso ni bande kwa afoko na biso skolo omega tikete to landi biso na émission oyo apambola mana kombo na Yesu Masia à condition andi ma vérité ayeba bo solo pe bo solo elandaye pamba te Bible vous connaîtrez la vérité vous affranchira totondi yo mosuni na kokamo na kombo na Yesu Masia de tolobi merci Seigneur Jésus-Christ amen. Merci beaucoup en tout cas moto nanzambe équipe Ali et monsieur de Nasuka on a quand même copier ce numéro parce que on a besoin d'accompagnement à la prière, on a besoin de payer à moi conseil tout ça par rapport à Marambo Bélé ba ko joindre je pense que le numéro na ngana opesa yo le numéro na yo mo directement pesa la bango 06 62 86 plus 33 toujours plus 33 6 62 86 32 84 pour na ozano na lombango betaka ike Baali David na Google nyoso tokozwa obeti ike Baali David na Google recherche okozwa nyoso to soko moni action mefi cliquer retrouver nga soko moni ID Baali société au fini okozwa numéro na nga soko beti action mefi omoni action mefi eza association soko fini okozwa kombo na numéro na nga soko fini JCS omoni église oniati okozwa numéro na nga samba pambola bino. Merci beaucoup, d'ici là portez-vous bien, bye bye, à la prochaine.